mokile kelama esalima mibuhe bele olelo yebanite. Bote mingi na bino bande ko balandi ya Vuvamu télévision etando ya yambo ya baindo etando ya bonsomi oto miseli ko benga ezali bongo liziba ya boyebi pona baindo matondo mingi na bino ba bopesa kabiso tango pengonga ya kolandaka manaka na bino ya mokolo mwanelo na nzela ya chaîne na bino Vuvamu télévision ya solo boyibola mupenza na kati ya émission iye bon mesano ekoyaka okati mabota na bino na tina ya kotangisa bino na tina ya kolimbolela kabino manaka na biso baindo lolenge yango ekotambolaka kolela bongo calendrier na biso africain o ezali bongo bokoko na biso baindo esengi toyeba ete kati na mokolo mwa lelo na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa nkenge tukumi bale na motoba na sanza ya minei sika watu silaki boko kota bongo bopemi na biso ya sambo ezali bongo bopemi ya suka po na sanza ya minei na mobu monkama na tukumi sato na mibale kaka neleko ya mvula tete ozali bongo première saison na kati ya manaka na biso baindo oto kobalisaka bongo na manaka bapaya mokolo mwale ozali bongo lundi le 11 janvier 2021 esengi toyeba ete na molai ya manaka na biso baindo kasi na calendrier africain tolobaka bomo mesano ete tozalaka bongo na mikolo minei na kati ya poso oyo wapi mokolo ya yambo ezalaka bongo mokolo ya konso mokolo ya mibale ezalaka bongo mokolo ya nkenge mokolo ya misato ezalaka bongo mokolo ya ntona pe mokolo ya minei ezali bongo mokolo ya mkandu wana ezali bongo mikolo minei na kati ya poso to pe bongo 4 jours na kati ya semaine pe na kati ya sanza tozalaka bongo na mikolo tuku mibale na mwambi pe na kati ya mobu tozali bongo na mikolo kama misato na tuku motoba na minei to pe 364 jours kasi tokolobelaka bongo bopemi to miseli kolimbola ete bopemi ezali nini bopemi ezali bongo semaine lokola lelo tozali bongo na bopemi ya sambo tolobi ni koloba ete tozali na bopemi ya suka na kati ya sanza na biso ya minei o mokolo kokoma mokolo ya nkandu ezali bongo mokolo ya suka mpona bopemi iye tozalaka bongo mpe lisusu bongo na basanza zomi na misato na kati ya mobu 13 mois pe tozali bongo na bileko mitano na kati ya mobu to pe bongo 5 saisons wana ezali bongo molai ya manaka na biso lokwa tozali bongo na saison na biso ya ebande to pe bongo saison ya mvula tete ozali kobenda suka kaka na poso iye kosukisa bopemi iye ezali pe kosukisa bongo lisusu sanza ya minei mpona bokotaka sanza ya mitano po ete kokota bongo na eleko ya mibale to pe bongo na deuxième saison na biso na kati ya manaka ya baindi ezali bongo saison ya kianzu wana ezali bongo molai ya manaka na kati ya calendrier africain tolobaka na bino malembe kino bino pe bokoma na esika ya koyeba lolenge kani bokomaniola pe bokososola lisusu lolenge kani manaka na biso baindo ekotambola soki kaka bokopesaka ntango na bino na émission iye mokolo mwalelo matono mingi bandeko balandi bongo mesano na kati ya émission iye tokosukaka biso na bino wana te na kopesaka bino kaka bongo ba différentes dates na kati ya calendrier na biso to pe bongo na calendrier bapaya de tokolekaka pe lisusu na kotombelaka bandeko na biso bai babota bongo mokolo mwalelo bambotama elamu bisika bozali banso na boyike totombeli bino bambotama elamu kimia mfumu kimbangu kimia tata mokeli ekokali sobo ko bakisela bino mikolo ebele na kati ya bomo na bino na tina ete bokokisa mai oyo boyaki na yango na kati ya mokili nde bongo biso na bino yambo kobenda suka tokokabonaka bongo te na kati ya émission iye soki te totali epai na sima wapi epai bakolengelaka élément oyo ekopesaka biso liteya lokola bongo video du jour ya mokolo mwalelo totiki esika na bandeko na biso ya régie bako kotiela biso élément oyo tolengelaki mpona bino biso na bino tokutani bongo na nsima na yango to récupérer yango alors soki olobiki mfumu sosiko bovandi kimia bozoloba te depuis ntango molai nalimboli baboyi koyoka lelo me bandeko FCCP bazolela parce que batiaki matoi mangongi soki tomikotelaki na etumba ya koreklame misolo na biso epa babelge lelo mbele Congo mpe eza boye te alors na mokuse na média tozali to se contredire te prophétie eza toujours en vigueur mais sikoyo tozotala lokola toza na président oyo azali indépendant oyo mindele bazolinga te indépendance wana ekokisama il faut changer fusil d'épaule donc elingi koloba
Mais tu as comme on pour beaucoup sur mingi na média. Avec beaucoup à côté. Eh, il y a à côté, hein. Il y a quoi quand à la place na bisoté. Quoi il y a la religion étrangère. Au sommet, il y a la religion mindele. Et bango, des sengo mingi pona biso. Parce que biso toloba soki ba pesi mboka na Yesu, et ko tika la botambola te. Tu vois que nous devons vivre des preuves en fait. Matono mingi bandeko balandi ya vuva mu télévision auto sili kolanda biso na bino ezali extrait ya conférence ya neso nyandila mfumu koso kya munzana pana na Angola o basala ki bongo le 4 janvier na tina ya kolobela bongo makila oyo ya bakoko na biso esopanaka mokolo yango debo sili kolanda bongo na mokuse mwa mai iye kondia bangunza basili boko kotalisa liboso bapandisa kasi biso bo mesano to miseni kolobaka ka ete na tango toli kotala eloko toli kwa koyeba to kozwa ya motuya o ebimi na maloba ya nesongi ntina pamba te na nzela ya mateya na bango ndezali sika o wapi biso toli kozwa lisusu bongo boyebi oyo kosunga biso mpona bomoi na biso ya mokolo na mokolo yango to miseni koloba tango nyonso ete botikalaka tango nyonso na manaka na bino ya voix mu télévision po ekolakisa bino ebele ya makambo oyo ozangi bongo koyeba kimi ya mfumu kimbangu ekwa koyingela kati ya mabota na bino totondi bino botondi bandeko balandi po ni ntezo tona peli subungu botondi na équipe technique mobimba ya voix mu télévision ba basungaki biso po tokomela bino kitoko liboso ya bitando na kati ya bandako na bino po na biso na bino tokutani bongo na mbala ya sima nkenge elamu na mabota na bino. Ebele ba yebite utamokile kelama esalima mibu hebele olelo yebanite